Kino nyonso ayebe dingo oyo penda véritable fanatique na biso ya catch. Ayebi ke so dingo azo ya il faut akima. Akoko ya ko yamba dingo te. Alors il dépêche jamais et koki ko créer et loko moko na mboka wana rien. Eza parti Mobutu na tata ya moi na nde ayebi ko kumba ngote. Moi na nde akumbi yango na ndenge ya kisalité parce que ayebi politique. Mais soko banyata efimbo. C'est vrai banyata efimbo. Kofi akumba ba nani ba frapper. Ah, mutu ayana ba frapper. Nga nazoloba nga moko mutu nakanga Kofi nga. Nazoloba ngo nakanga ye na bandal, na ndako na bandal. Première fois na uchi poto kita. Tuna Kofi. Mobutu il n'est pas un Congolais. Ah bon? Aza Zaïrois te. Mobutu. Mobutu aza Zaïrois te parce que aza 50 Zaïrois, 50 pas Zaïrois. Bandaka la Mobutu azo lela, azo boya. Ba Congolais bazo ndima te. Parce que bazaki fiancé na bateau bazaki sima ba passer. Na écran te oyo bazaki ezaki ya jeudi choc. Naza le seul mutu na beta na jeudi choc. Le reste ba beta na danse. Mais moi j'ai tapé Dungwe bakina tout ba yebi. Et il y a grande différence, il y a musika. Yani. Il y a 80 km. Oh. Différence, il y a combattant na militaire, il y a 80 km. Ah bon? Ouais. Et puis biso batuzaki bateau et tout joie ba mirage na mboka na biso bato ali boso. Biso batuzaki na armée zaki fort à l'époque. Tona passer mo de ngana woko sa ba passer pe bino bondimi. Tona passer de ngana ko kena na biso passer ngana boma bato bona sala bo o kena sala ngai lokote. Mais passer la bimisi nga danger. Soko lingana sala expérience na osala ngo. Muyibi azo yiba na munduki bakino bazo landa bazo tanga masasi. Ta etikali 4, etikali 5, etikali 10 bakangiye batumbiye. Bazo sala. Baninga na ngai ba soda. Bomona biso nde tozo kufa. Soko bozo pesa amour. Tous les généraux, soko bozo pesa amour na bino. Na ba politicien. Là je regrette. Je regrette très fort. Moi na moi c'est abima na mvuya o maman Hollande. Azalaki te. Oh, bango pe Mobutu azakate. Natanga Mobutu. Maman na bima, maman na boma bato abomisa bato belé. Maman na sa afongola maison ya ba bijoux. Oyebi à l'époque il y a Mobutu. Il y avait Nazali promotion ya Edi Ngwete, promotion ya Pomate, promotion ya Babutamba Rekilite, mais namona ki bato wana baye ko bunda. Mobutu alingaki mboka. Mobutu alingaki Congo. Nako tuna yo na bi yebisanga tata Mobutu kombone nani. Yo ko pesanga. Et puis na pesimbote na basoda nyonso bazolanda ngai. Message moko nazotindira commandant ville ya Kinshasa. S'il vous plaît, le commandant Kasongo. Vraiment je regrette. Nazo regretter ndenge musala bozo sala. Eza penza musala ya solo te. Pona ngai kangala. Nandimi yango te. Ba politicien nyonso bayebaki ke pour affaiblir Mobutu, il faut kanga armée. Tellement armée, ils ont une confiance à Mobutu, il y a grave. Tant que tu as petit yo, tant que tu as merde, à vous ordre, tu kangi mako. A tout le biso arbi, oh, bolia kini lelo. Azotala na ba gamel na biso à l'époque. Azotala na kati ya gamel. Ma photo est là, ma biété. Azo meka biloko biso tozolia. Kaka na butu wana. Hein? Bukanga maman Hollande pete. Ngai na uta kozwa maman Hollande tina circo.
Nazo Hollande ti maman Hollande ti na siriko avant Mobutu a passé radio à bande koloba. Biso ba soda kanchati ba soda seta tozo la tashikoyo ba modèle na modèle tozo ya tala ba époque na senga ba image wana ba lakisa yo otala biso ba na chat ndenge tozo kita na kati ya 20 mai otala biso ba na seta tozo kita na kati ya 20 mai. Soko boyebi yango te biso ba soda ya Mobutu tozo yebisa yo. Na koyebisa pa na Congo mobimba tata IDPS ekoki kovanse mokolo moko te na Congo. Pour na ba raison. Locataire lota kasindi le cœur. Ba maman boya ebele le 8 mars. Ba papa ba lota kasindi le cœur. Mbote mbote ba maman mbote. Alors, le 8 mars est la journée internationale de la femme. Le 8 mars, ba maman Cindy le cœur, Arabi, Azokitana Mabele. Olimweko ya le 8 mars na masina pona bino ba mama ba papa bana ba ndeko ba leki ba yaya ya Changu. Mabele Changu. Cindy le cœur akola na Changu. Donc na bino kita sko na Changu pona ba maman le 8 mars. Tozala na terrain municipal. Boya ebele ngai wa bino leki na bino ndeko na bino mama na bino mwana na bino le 8 mars tozala ebele toya tokozala ya kosepela. Je vous adore ngai wa bino Cindy le cœur wankuru honorable atanga kombo te o atanga kombo po mikolo babi kotanga kombo na ngati. Selon la vérité. Service spécial covoiturage Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Oui, na yebisaki bino na kati ya Paris na Aubervilliers awa mobimba mbisi esalamaka kaka na Galaxy Mambo. Ata ukei suka uzunga na Galaxy Mambo. Petite histoire ya mbisi na kati ya Putu awa c'est la Galaxy Mambo. Papa mama olingi olia mbisi ya munene oyo Kimambangu na 137 rue André Karma na 93 300 na Aubervilliers oza mobimba. Ah, restaurant Galaxy Mambo awa na mikili ya poto kolia poisson frais nde secret na bino. Tala poisson tala nde babimisi yango tande baningeli ya matungulu kitoko yo wapi ekei saveur savonnier Savigne, biso na aussi sangonga moko fona benga bat misusu. Au numéro 137 rue André Carman à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Hugues la coiffe Icoté. Hugues la coiffe Icoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 0000 ou sur le www.huguelacoiffecoté.com. Hugues la coiffe Icoté, l'homme qui coiffe la ville. Bienvenue dans votre émission Fidèle Internaute. Bonjour, bonsoir. Nabandeko tout bon d'habitude c'est net moment la chaîne YouTube Nabiso sur la vérité à travers Centrale Télévision mon quoi ba chaîne aminene au Bralanda Biso ezo aider biso ezo sunga biso ba place au YouTube et comité
bazo comme biso message na communauté puis communauté zo répondre biso na ba province ba hôtel biso na ville capitale à Kinshasa ba hôtel biso et puis ba retour est bien pour la chaîne ba pesi biso opportunité de travailler na bango Centrale Télévision. Merci beaucoup ko banana DG à Centrale Télévision tina moto suka directeur à programme toza toujours reconnaissant na bino parce que c'est grâce à vous net Holanda partout na kati ya mboka na biso RDC. Le lot on a réel plaisir na plateau na biso, c'est la première fois to yambaye, c'est la première fois to apesi biso chance to mekodi ko tike makabe belé to swana ye to swana moko ya ba grand militaire ya mboka na biso batika histoire o basala pena pour na servir petit peuple o basala ki te pour l'intérêt à famille pour l'intérêt na bango kanga la machine de guerre. Toujours mais quand des côtés qui makabe belé tali mboka to meko swana makabe belé tali armée to meko swana makabe belé tali bongo ba réalité belé boyebi ke année eza année moko biso na bino to voter mais to voter nani kanga la machine de guerre azana pour nous répondre ba question nyonso o to bon cela qui est pour na émission lo Arobi un grand merci na équipe na biso mobimba sur la vérité. C'est grâce na bango bon na toi soin bien toi image bien, c'est grâce à Oxy de la République réalisateur na biso il doit réaliser émission Arnaud de Vouma 500 mégapixels il monte simbi montage so il montage est bien monté, c'est grâce à Arnaud de Vouma 500 mégapixels petit frère propre ya Gelor en Vouma na Kinshasa et puis kuma c'est photo Shalom il doit gérer ba caméra donc c'est grâce na bango. Vous pouvez vraiment merci sur qui émission est bien réalisée, son est bien, image est bien, vous pouvez vraiment merci. Et puis vous hésitez pour notre mariage, anniversaire, manifestation, nous sommes là pour vous. Nous avons une grande équipe pour l'audiovisuel, vous contactez Bissot pour notre mariage, fête, tout, nous sommes là pour vous. Nous avons Kanga, la machine de guerre que je dis bonjour, bonsoir. Kanga, bonsoir PDG Radio. Bon. Napesi bonsoir na bato bazolanda biso. Très bien. Napesi pe bonsoir na baninga na ngai ba militaire oyo batie litoyi oyo ba moninga na minute oyo na bimi na radio na bino. Télévision sur la vérité. Sur la vérité. Télévision sur la vérité. YouTube sur la vérité. Télévision bon l'accès na Congo de to le Kaboé. La Centrale Télévision. Voilà. Donc, na pesibino surtout bonjour et bonsoir Nathan Oyo bonjour Ambabiso Nathan Oyo bonjour Andalebiso na pesipe bonjour na famille nanga mobimba oyo eza na Congo na pesipe na baninga nanga ba militaire oyo baza na Congo kuna ndenge bozomona nga sikoyo bino nyonso matoi na bino efungwa mabotala bolanda ngai et puis na pesi bonjour na baninga nanga ba sportif nyonso ya catch et puis ya lit na pesi pe bonjour na mwasi na ngai na ndako ndenge azolanda ngai na minute oyo mama Marie Chingola bisous. Kangala machine de guerre. Oui. Pourquoi Kangala machine de guerre? Comme on a Kangala machine de guerre et uta wapeza kombo propre ya famille, toza kombo ya sport, toza kombo ya armée. Non, kombo wana Kangala machine de guerre eza kombo ya ngai ya sport. Machine de guerre eza ya sport. Kangala eza ya koko oyo aboti tata na ngai. Abotamaki mokwa moko. Azalaki chef coutumier ya mboka na biso. Na benaka Boadi Mwachimbau. Donc azalaki mutu moko azalaki na batembe na ye et puis bapoisona ye baboma ye koko na nga wana na baluba ya côté ya mboka na biso. Voilà. Quand la machine de guerre biso, merci déjà dans l'avance pour passer biso opportunité to yambo le na fauteuil jaune pour la première fois après 2 ans, 1 an et demi, bande émission na biso concept oya fauteuil jaune et salama. Ça fait 2 ans et demi, tu as tu belé plusieurs invités, mais c'est la première fois que tu as quand même. Tu peux dire merci le roloyer. Tu sais qu'il y a une invitation, il y a trop, contre Salama qui, mais cette fois-ci, répondre à une invitation, d'accord, tout ça, d'accord, mais tu as un parcours, il y a la machine de guerre. Au botama, wapi, au koli wapi, sport, on a âge nini, puis na commune. Non, on a botama na Kinshasa. Abotama na Kinshasa tata na ngai azalaki ba réfugié ba esclave bakanga bango
la région ya Kananga à l'époque. Bango nde bato bafongola libongo ya Onatra. Bango bato basala Kabinda na Wenzambwa oyo babengi Barumbu na Wenzambwa ya Barumbu bapapa nanga bato bafongola yango. Bapapa nanga bato basala ke babato ezala na Kinshasa makambo nyonso tu. Donc naza mwana na botami na Kinshasa na Kabinda. Na Kabinda eza na commune. Kabinda eza na commune ya Yolo, mais ce que l'on victoire pour kota okenda Yolo okuta Kabinda eza wana donc quand Kabinda quand sito nga naza mwana ngo na botami na maternité ya Onatra quoi. Ya Onatra. Bandi sport na ajini puis bandi sport na sport ni. Donc nga na bandi sport na nga eza boxe. Naza mwana moko na botami na famille ya ba boxeur. Ya ba Masaka na Kananga. Naza mwana ya famille moko ya ba grand boxeur quoi. Bon, ngai na koma na mboka na ngai te, mais na botama na Kinshasa, na landaka ndenge tata alobelaka ngai, tata na nga pe asakufi azana pe vivante, mais tant azalaki vivant, azalaki koyebisa ngai, yango wana na tikala na biloko wana mutu na nga. Okome na catch nini? Na komaki na catch boye parce que nazalaki boxeur. Mutu aza kolakisa nga boxe ezalaki garçon moko babenge na bandal colonel. Mutu akotisa ngai na pa ya colonel mpo nayeba boxe ezali Michabu Utena Babu. Do Michabu Utena Babu aza leki ya catcheur wana ya boxeur wana colonel. Donc ngai nazalaki na armée, mutu akumbaka nga na koma wana koma boxeur ezali Misa nanga wana Michabu, mais alekaki nga na âge ya 3 ans na ngai na ye yazaki mokolo. Alors ye mutu akomisaki ngai na landa eloko wana. À part wana na armée ya 75 nazalaki boxeur kuna. Nazalaki boxeur kuna na kati ya armée na Kitona. Naza kosala boxe na Michabu na baninga mususu to kosala boxe kuna tolungwe wana toke Kotakoli na Kotakoli 45 jours na kutaki ba maître mususu bazali kuna ba boxeur ba de la wing au rocher na kuti ba nani na kubosa na tata wana kombo de la wing au rocher, à part de la wing, tout ça qui n'a vu Bodoma, avec un danger na judo, tout ça qu'on a eu à l'époque. L'armée à l'époque, on a côté qui armée dans 75, tout ça qu'on a eu toujours la boxe, judo, et puis toujours qu'on a balo babetaka rugby. Rugby. Et ça, il y a un compte armé, tout ça, il y a un compte personnel. Ils ont un compte armé. Un compte armé, oui. Un compte armé. C'est ça que j'ai moyen à courir la bureau union soana. Alors, tant que tu as écouté na bateau babengi Mobutu a écouté sa biso bateau babenga qui ba coréen. Le coréen il avait tout. Avant na kende kotakoli. Na zongi na mwa mukesima avant na kende kotakoli. Na kati ya kitona ba coréen bazaki na nyonso bazaki na caractère self bloko tout oza kozwa tozwa judo caractère self tout na ba coréen après tozosala osacré osacré ezalaki eloko moko ya babar on faisait tout na ba coréen alors soko bimi meilleur batini biso kotakoli 45 jours. Là-bas, tu vas voir boxe sauvage, tu vas voir
self sauvage. Donc, biloko moko ils aura ko gumate donc se comprendre donc après tout ça sukuna to ye kanchach. Na kata kanchach sikoyo et pas ingana yeko yeba catch na kanchach. Tant na komi na kanchach nazali promotion ya Edi Ngwete, promotion ya Pomate, promotion ya Babutamba Rekilite, mais namona ki batuana ba yeko bunda. La fête il y a le 17 novembre. Parce que Mobutu azaki toujours na ba eloko moko azaki kosala le 17 novembre. Fête eza na Kankokolo, fête eza na Kanchachi. Ba fête ezaki ya occasion ni. Na occasion ya fête wana. Férié, ba journée férié. Ba journée férié. Voilà. A kotia Ponglove, peut-être la repèse a kotia nani Luambo. Et puis à kotia nani ba jeune bazalaki kozala ba jeune musu omona ba tuzaina ba nani musu ba ko beta na Kankokolo. Donc azali ko changer. Alors na lokola yi azalaki na époque wana azalaki na pauvre mère Antoinette. Omona bache Ponglove azobeta kuna ube lambo abeti. Mais je moko ya boxe fo ezala ube je moko ba je ya boxe na mbangu ba na moyi ba kosala mbangu na butu eza boxe judo makamba biloko na ezobundama na Kanchachi pour célébrer férié wana ba manifestation belé en fait il y a ba sport et ba musique eza kosala ma tout ezo sala ma tantôt na Kankokolo na moyi na butu na Kanchachi pe ezalaki ozomona. Très bien. Alors ngai loko azaki petit moko baza ko benga na ba vieux ba gradé na ngai bazota ba bi oh mais kangala wana kangala machine de guerre wana tango na utaki kotako na utaki kitona kotakoli na ye na Kanchachi tango na komi na Kanchachi biso nda ba to remplacer ki troisième bon commando o ezaki na Kanchachi. Je comprends. Babibisa yon ba indésirable à l'époque wana. Biso nde ko remplacer bango. Tant to remplacer ki bango tellement ba jeune gradé bazalaki wana na ba vieux musoya zaki wana bazaki mona ngalo kwa nza mutu moko donc turbulente quoi. Mobulu ko beta batu bani tout ça. Alors nazaki na hôpital de la Rive, garde. Non, peut-être il y a bateau à Maba. Nakati, vous bien go. Vous bien goûté? Non, je pense pas. Non, ce que vous avez magasin qui tambo, ozoya pour bima kinchuka. Toi qui na prince moko avant bima au mata premier site de Ouya. Prince moko zago kinde na biso tout droit. Et que bima directement breaking. En fait, non, on a bien goûté. Oui, bien goûté. Pour la course à terre. Aux amours na kini asika. Donc place wana ezaki hôpital de la Rive ya bato Maba. En face na bango ezalaki na léopard. Donc ni na ba léopard. Na ba lion. Na wari na yebi. Ozomona po matangalima. Po matangalima. Mais sikoyo prince moko zoki na tout droit. Soko pusani mwa muke à 50 mètres ou 20 mètres au mona hôpital ezalaki wana. Et kangami na mai. Ah ouais. On comprend ce bien. On comprend. Ah. Donc, on a des hôpitaux de la Rive et à Batamaba. Donc, il faut la garde toujours aux Alawana. Il y a un caporal, il y a la garde de Wana. Et d'ingwe, naba kacher mususu, tout ça, bazo bunda. Il faut pas y avoir bunda, on a bazar qu'on loue bango, baké au bunda, on a petit bango, on a présence. La présidence, ouais. On compte sa présidence. Il y a compte sa présence. Donc, tous les qui peuvent na kacher, moi, na matiti. Comment on est? Comme on est petit prince. Petit prince, oui. Azaki gendarme. Gendarme. Azaki soda. Azaki soda. Alors, il n'y a pas un groupe à Batouana. Tant que bango ba yeko bunda kuna, le comme ba mona ginga na za mutu moko donc na beta ba konje na ngai ba sergent ba premier major so bazo comporter mal. Non nagi mobulu oui wana penza. Je me dis ça, donc Nzambe alimbisinga alongolanga ba biloko wana nyonso ezaki. Mais comment biso to ebina armée discipline ezalaka makasi? Non, discipline ezalaka mais sikoyo omona ba vieux musu basala banko.
soka salinko nga na calé obeti na beti na ngai ou bien na manqué na ba parole ou bien na manqué na nzoto parce que discipline et tout le monde ozani aussi mi mokonzi na nzoto 15 jours dans accord de gars ba police na mai ba beta ko fimbo na tongo 50 na midi 50 na poko 50 ma pour ozongi na lisusu te wana o changer te o changer ozi discipline armée ya biso ezalaki na discipline si armée na biso ezalaki na discipline okosakana te omoni biso toyebaki ke ntango okoti na armée olungwe na famille mais lelo bato bakanisaka so oza na armée oza na famille na bino mais or que oza enfant perdu déjà moto akogere yo aza gouvernement na yo on comprend continue na lisolo ya catch poko makatière alors yango nazo continuer siko mpona ko makatière alors en même temps baye ko benganga nazaki hôpital de la Rive Général Luc abi boluku nanga caporal moko na yoka ye kaka nani na machine de guerre à l'hôpital de la Rive allez benga chef à section na ba benginga chef à section na ngai à l'époque wana azalaki nani nzambe pesanga kombo na iko donc camarade ya colonel Baibwana bazaba masua camarade te ba masua na colonel Baibwana donc ba soda na ba généraux bazolanda ngai bayebi Baibwana seki ozo comprendre bango nde bazaki bancadrer na biso ntango tokomi na Kanchas donc bayebi te aza na hôpital de la Rive lero wana Baibwana aza na pete ya colonel Baibwana aza na pete ya adjudant chef non adjudant de première classe si je ne me trompe pas donc batindi mutu bake kozwa ngai baye na ngai nazotala ndenge baidinge bazobunda très bien na bakanza irisise na ba 3 hommes na ba vieux masosa na ba butamberikile ba tau ba didos batona nyoso bazobunda nga nazotala bango baye bavandi singa boye liboso ya général nani Bosangi na Eluki Bosangi avandi bu na droite boye Eluki avandi na gauche basi na bango bavandi pembeni bavandi singa pe sikoyo na liboso na bango boye vandawa na vandi nazotala ringi ndenge bazobunda parce que pourquoi basalaki nga bongo basalaki nga bongo mpona nini parce que na kati ya Kanchas tozalaki na boxeur moko babetaka ye te ezalaki nani vieux moko aza ngwaka baza kobenga ye na kombo ya Pétisu, des choses comme ça. Vous comprenez? Vieux wana nga na betaye. Oui. Na betaye tu betaye. Na betaye siko na kati ya fête moko boye to vandi ezaki toujours beta bale ya bana Kanchas ba soda ya Kanchas na ba jeune ya Kanchas. Vieux c'est school aza na tribune avant na ba continuer sur la tribune na judokai na kata tozaki na place mo ba benga ngo judokai ezaki na terrain ya football et puis na terrain ya judo to pesa on combo judokai muto ayebi yango ezali petit na biso nani petit na biso merde Njube maître Njube muto ayebi yango na maître Bobo ya judo parce que bango baza ko na biso tozosala na bango esika moko na première cité et pas ya maître Tchembe na maître Mamisa Leki ya Tchembe si bazaki ba champion ya judo à l'époque alors ba moni ba iswinga ba tsenga wana na totala ndenge kachesili tant kachesili ba bengi kelekele du tout ka ba rebina ye au moni mwana bozwaye akoma après en même temps boluka
bosala recrutement bozwa ba catcheur awa na Kinshasa parce que à l'époque Mobutu aimait toujours le sport. Soko yo bibi champion kuna il faut Mobutu a joyeux au comme na tchatch. Ba jupe directement nani Petit Prince. Atikali na tchatch mbala moko ba longoli na gendarmerie et pas yazalaki. Petit Prince ou à catcher. Oui à catcher. Si. Vous comprenez? Yango moni nga na koma ki catcher. Na koma catcher ndenge wana. So yo jour en ya catch bunda raté. Te na bunda te na catcher na bunda ndenge. So donc après comment catcher ne muta forma yo za Petit Prince. Muta banda ki ko formé biso à l'époque tango basali examen ya batu to bimaki 100. Après 100 to bandi ko ngena ba exercice batu no ba lunga to ko tikala 4. Tu tira 10 monsieur peut aller ko lunga ba monsieur ba lunga na bango to tikala 4. Ndena yeko komba yeko passer biso ba catcher. Tant to passer ba catcher. Na yeko koma catcher penza donc na yeko yebana na tomboli na commencer ba voyage na ba catcher ya ba civil nangai. C'est moi qui faisais beaucoup de voyages avec ba catcher ba civil Matadi, Brazzaville, Lubumbashi, partout. Na parcours no ya catch. Pourquoi il déjà mutu ya catcher nini oza reconnu. Catcher a ibani nini. Catcher oza reconnu ba Petit Prince ba edingwe bazaki belé série wana. Catcher nini na Fox oyo biso koza moko moko lokola koko na yo. O ko isa mutu na se to ko isa moko na se. Naza le sel. Na beta nguluma mutu na ngingi. Edingwe. À l'époque il y a na kisite hein. Edingwe bi nguluma. Edingwe anguluma mutu na mutu edingwe anguluma mutu na tembe locomotive qui filme. Yo betay. Ngana beti tango azana bakisite. Ah, boyo iba indi nyazana bakisite. Te parce que edingwe azana deux sens. Ouais. Anguluma mutu na ngenge et puis anguluma féticheur. Anguluma mutu na ngenge azali ko gagner te soko beti yo. Donc cela veut dire akonyata yo ozoki ba pota ba makila oke okocho hôpital. Cela veut dire yé ba disqualifié. Edingo l'a fait presque edingo nga na yebi. O nga kangala na yebi. Na yebi edingo ya kobini sate na yebi edingo abeta ka batu na kisite amela ka makila te. Na yebi edingo ya zala batu libumute. Soko apatsola batu libumute soko azo ya. Kino nyonso ayebe edingo oyo penda véritable fanatique na biso ya catch. Ayebi ke so edingo azo ya il faut akima. Akoko ya ko yamba edingo te. C'est ça edingo moi je connais. Ce n'est pas edingo d'aujourd'hui que batu bazo ya azobina na nzela batu pe bazobina te. Moi je connais edingo so azo ya batu bazo kima. Soko batali journal na ye bazo mona monstre. Donc mutako seka na yete. C'est moi je connais cet edingo. Edingo wana ndenga mutu na bunda na ye parce que batikala ko beta ye na écran te oyo bazaki ezaki ya jeudi choc. Naza le seul mutu na beta ye na jeudi choc. Le reste ba beta ye na danse. Mais moi j'ai tapé Dungwe, Bakinotu, Bayebi. On avait posé na qui cité? À l'époque. Tant que Yobetake Dingwe, à l'époque. Bon, est-ce que nous avons qui c'est nous avons? Tu es tout niveau des questions. Non. Les alliés cité tu papier, tes arrêts questions. Continuez le gamussus. Tu évolues hein? Tu évolues. Mais le lot tant que tu as rendu qu'on a Dingwe, na nyoswa sali pour namboka na biso. Pour le sport, avant que nous makamushu ya bakisi, mais pour le sport, quand tu foot c'est l'autre côté, Congo peut et foutier et l'autre côté. Les tu nous ça tant monde ande connaît dingo neto so no boy paré ndako na batitala laka mbula kute kota ki tina lupango tina ndako tina pasi champion dingo afanda ka lelo dingo lelo na ebité na parcours nyonso sali na sport et foot c'était gouvernement na mboka na biso pe et foot et l'autre côté. Olubakani ta mona rabo na mona ke pona ngai na kopesa ba boti nyonso o ba bota kabana
eloko ya liboso faut kokotisa mwana na école primaire soki okotisi mwana na école primaire te ofute na vie na yo mwana akoki koboya classe soki okomi na 6e primaire mais aza déjà na sagesse na discernement. Très bien. Pour awuti kozwa yango na école primaire edingo akokolela te en tout cas bafanatique edingo bacomprendre ngai ou bien famille na ye bacomprendre ngai edingo akokolela te ngai azalaki soda nayebaki edingo te nakutaki edingo aza catcheur ngai ni mutu nabeti edingo na écran edingo aza na bakisi te edingo aza na kombo ya locomotive na ndenge edingo aye okoma na bakisi ngai naza na ye edingo aza le premier catcheur ya Zaïre oyo azwi manager ce n'est pas n'importe qui baninga na nga naza jaloux te nazoyebisa bino réalité et vérité c'est le premier catcheur oyo azalaki na manager wana baza bana matadi baza bana nazoloba bana matadi wana bazolanda nga basi wana bazolanda nga babotama bamapasa bazalaki na mobali na bango moko boye mobali wana oyo abalaki lipasa moko aza na poto awa mobali wana akei Kinshasa po développer bamisala na ye mobali wana asali société ya whisky Fonko Zaïre il fallait tia edingo na mubutei ndenge batia Johnny Hallyday po azalaki fanatique ya edingo et sozolanda nga bien très bien batu balando très bien na bandako atia ye lokola batia Johnny Hallyday oya whisky tosombaka bakoma Johnny basala ye ndenge wana mais mobali wana po bazwa manager et toza na baacteur na bureau sport bapesaka ye kolia ya edingwe hôpital ya edingwe kovanda ya edingwe makambo nyonso ya edingwe ndenge manager boyebi ndenge soki oza manager ya un sportif moko boye ndenge tomonaki manager ya nani ya Tyson na ba oya na France babengaka ye nani bon na sauté hôpital makambo nyonso manager naza koorganiser bakomba na kombo ya edingwe il nous donne quand même ba whisky il nous donne babengaka yango nini baiswemen wana eza lingala na biso te baoutiage kaka tokolo bapesa bacatcher basengle baéquipement bapesa bacatcher edingo na seulement so bazwi biloko wana il donne pas un catcher mais même bambongo basalaire oyo mutu wana azali kopesa donc on doit sponsoriser edingo na baélève na ye non na bacatcher na ye est-ce que edingo azali na bacatcher à l'époque là il n'avait pas avec les catcheurs. Azana bakatcher te, bakatcher bazaki ya Congo. Ya Congo ouais. Mais bazui et Dingo le quoi manager. Manager ah ouais. Et ce jour qu'on la tête en fait il y a catch ya Congo. Il y a catch ya Congo. Si très bien. Donc monto azwa en tête, il faut en marcher sur côté tête wana. Tête wana zo bunda na bakatcher. Il fallait que manager wana alat sa bakatcher à travers Edingwe. À travers Edingwe. On se comprend. Edingwe soka zu biloko wana pa pesa bakatcher azu pesa ngote. Ah ouais. Na seulement même bambongo ya bakatcher azu pesa te. Il mangeait ça, il prend ça, il se voit que azana top. Pona ya yebi ke catch eza ye. Mais il avait les gens qui l'accès à catch. Gens on a bazaki banani. Vieux Dimidou là.
Vous comprenez? Bakwete siya, bamoke bandidos, balakiseke djungwe catch. Vous comprenez? Très bien. Mais tant que y a l'ingaki batouana te, azo lungabango te, azo salabango biloko wana te. C'est ça les lots jomona. Et djunga se trouver dans malheur. Parce que koye bana elengi ya batu. Yango te kozongi sera au bonheur. Est-ce que soki nga na bundi oyo beti ngai, obinisi ngai, obeti ngai, osubisi ngai, nazongi na ndako na ngai, mwasi na nga moneke mutakala na ngai bimaki libanda na subi. Nakomi na ndako, nazana yenkate, niyoka kulia izate. Na bana na ngai. Lobi su na kei. Yebisanga kolela o nga na kolela, obe ba mwasi na nga kolela. Est-ce que ezali bonheur ya idingo? Parlons de ce que vous mérité à Foutaki. Ou à Salaki. Azo mérité yango, il faut andima à subir yango. Bisonde bakatier tokoye bake a mérité yanga subir yango so to salisa ye biso to salisa ye. So to boy to salisa ye. Na ko peso exemple typique. Mutu lokola gouverneur ya ville ya Kinshasa nani Kimbuta. Kimbuta. Kimbuta za kolanda idingo lokola na yebite hein. Bakimbuta na nyonso bazo kolanda idingo. À l'époque où à l'époque batu nyonso baza bakunjuwa na nyonso na Kinshasa bazo kolanda idingo à l'époque hein. Bon on pour nani. Edingwe bazo mona finale ya monde entier. Après batouana baye kotala ba moni non ba komi bakunzi. Pourquoi ba salisi était? Batouana nyonso na bazo kolanda idingo bango wana pe baza wana ba salisi était pona ni. Donc yo baka batouana baza motema mabe. Balinge idingo te abonga. Non, nazolo bango na motema mabe te, na olo bango po na biso ba katier ezala leçon. Olingo pisa biso lelo soki catch na biso eza reculé, eza po edingo za ki ouverte na ba sportif catcher. C'est lui qui nous a fait malheur au toujours na lelo. Eza yé Seleman. Ah ouais. Baza batumi bale. Et Djungo Seleman, batu ba konti na malheur au tozango lelo na catch. Catch lelo yo tozana ngona poto yo zana poto ngana yo tozana poto. Au monde à États-Unis nous sera ba plein. États-Unis ndima États-Unis ba catcher États-Unis ba ndima ka ba catcher ya Congo. Ba yebi ke catch ezana Congo na Afrique et pas i catch ezali ba américain ndenge bazawana ngoto na biso. Ba yebi ke catch ezana Afrique na Congo ya Mobutu. Ba yebi yango. Ba américain ba yebi. Et puis ba respecta biso. Toza batu musu babundaka wana monaka bango wana ba noir musu babundaka wana. Hein? Oh ba uti Canada basali boy. Mais les Aïwa mais ba changer nationalité ba lingi combat américain. Ba combat américain ba roué la binoté. Na ko pesa exemple typique, il y avait nani Bolanda ba congolais. Vieux Nabiso champion du monde. Vieux Nabiso champion du monde. Quelqu'un dit tout cas. Quelqu'un dit tout cas. Azaki en Allemagne. A sali ba combat na États-Unis partout ba pêcher champion du monde. Azan en Allemagne. A comme en Allemagne ba tindi ministre ya biso balingi babunda na champion du monde mususu abimaki na Allemagne. Bolandanga bana kin, bolandanga bana Zaïre, bolandanga bana Congo. Alors batindi ministre na biso na lerwana. Ataki na Tshibasa Madiba nani na yebite ya sport à l'époque na sina bosani. Mutwe na yebite so na koyeba so Tshibasa Madiba. Akendaki na komba wana. Mobutu ifala izala na komba wana.
akei Mobutu albino kena ko présenter ngakuna akei kuna bundi komba wana ba akundi allemand wana kingo na tapi a gagné 48 heures bapesa ye na balma babimisa ye na mboka wana mutu wana akufi akei na bakundi ye mundele wana abomai sur place kelekele azongi uwe nazoyebisa yo kelekele azongi na Kinshasa akomi na Kinshasa kelekele mutu moko ayamba ye te azwa rien na période de Mobutu azwa rien zéro apasola mire ya dima epai bureau ya sport ezalaki abimisa trouble apasola azonga akende na mboka na ye na Kisangani akomi na Kisangani azongeli place ne ya pêche na place ya pêche oyo azongelaki koregrete te azongi na place ya pêche alinga apesa ordre na bapeti oyo babimisika bapeti wana bakoinse ye batala mpe na makambo na bango ntango ya koti akende opeshe akomi kaka na katikati ya mai ba via zinda akota na mai abima bomakili ebima vie paralysé atika na paralysé wana pendant 5 ans vie auti kokufa kala mingi te awa nazoloba eza radio eza télévision mwasi na ye ou bien bakatier ya Kisangani moto bakopesa ngai bakozongisela bino réponse keba na bakoma KB ya Kisangani soko botuni koyebisa bino nga na participa pour na bimisa vie wana na hôpital de traitement ezate c'est moi qui a traité ce vieux na kati hôpital ngai machine de guerre mutu na longa mbongo na ngai awa nazo tinda ba traiter vie wana c'est que négligence à sport et bana Mobutu négligence à sportif en fait ils ont un période ya Kabila le père ou le fils et Fachi Beton ils ont une négligence vous allez jamais considérer dans mboka na biso même si vous êtes les meilleurs vous allez jamais considérer imaginez nous remettons sur le sola pauvre autre soti kabiso abomu ndele sur place mais Mobutu on aurait été ayambi été même le lot bino sportif le kachir le lot besoin souffrir sport est-ce que là jamais qu'on a considéré à part foot à part le foot banini et ça cause malédiction c'est quoi ça les Kalambouk c'est peut-être on a un bon sportif non bakundi na biso nde baza mabe il mange mokundi il faut azala kaka congolais te il faut aimer ton pays il faut aimer eloko oyo ozosala même mosala ndenge oza nango soki olingi yango te ekoproduire yo te très bien il faut olinga mosala na yo olinga yango po eproduire yo soki olingi yango te ekoproduire yo le logo moi différence Fachi Beto 100 000 ebimai mpo na boxer quand même nayebi te na époque Mobutu talaka ndeko ndakufi bongo auto koboma mondele sur place na terrain lelo na époque Fachi moi 100 000 ebimai mpo na boxer moi souci na eza yambaka mpe bandeko basportif na bureau na Fachi Beton moi aotia moi misu quand même mpo na bino Fachi non ngai na boyi te Fachi Beton soka yambi sport je pense que mbongo wana ebimi na Fachi Beton Fachi Beton ayebi mbongo wana te po justification ya mbongo wana soki balandi yango ndenge ezopesa makelele oyeba Fachi awanga na ayebi na ye te po ye moto apesi ye te ye moto apesi ye te ye akomaki epai ya Fachi te asukaki na étape moko boye étape wana moto ebimisi mbongo ozo comprendre très bien côté kuna na kokoma ngo après ozolanda nga bien côté kuna na kokoma ngo après parce que omoni moninga wana sportif wana moninga wana aza na chance azwa mbongo wana mais po azwa yango oyebi asali combien des années a galéré combien mais akei na politique moko boye po azwa mbongo atali bo alibi naza ndeko ya mais po na bima na boye te
faut n'abîmer la boue. Faut monter histoire parfois. Ah, à monter histoire naïe, à quel jour là naïe. Là, moi, j'ai le courage. Est-ce que je comprends? Très bien. N'encourager. N'encourager. Pour moi, je suis lelo. Je suis vendre na yawe panabino pour na go dur. Na ba congolais pour na go parler. Na ba généraux pour na go parler na ba soda. Na tiki batan ebele je nazo passer na ba radio té Batando Wikete. Batando Wikete. J'aime pas Naboyaki yango. C'est pour la raison. Naboyaki yango parce que na ba raison moko il y avait les gens. Bango bakanisa ki nga za combattant te nga za militaire. Différence ces années entre combattant et militaire. Il y a grande différence, il y a Moussika. Il y a 80 km. Oh. Différence, il y a combattant et militaire, il y a 80 km. Ah bon? Ouais. Vous aurez une vision. Combattant, tu as une vision monotone. Combattant, c'est scout. C'est scout. C'est pas le combattant. Oui, scout. Très bien, scout. Au salaire, ou bien au salaire? Non, on a samedi na catholique. Na samedi na bima, bon, na stand scout en fait. Biso ça scout a tango ya ba belge bazalaki, ba scout ba luveto, ba na tout ça. Voilà, ba catholique. Biso batabima. Ah, donc ils a ngana za soda, ngana za combattant. Mais vous aurez même vision. On combattra toujours pour voir en place. place. Tu as vision mon côté parce que combattant au corrompre. Ah bon? Mais soda au corrompre. Il y a la différence. Soda va corrompre. Mais combattant a le cola politicien. Combattant a changé dans 48 heures a changé. Mais nga nazali makila na nga pona ekolo. Makila na ngai pona guide, makila na ngai pona peuple. Ogoron prengandeni. So, je vais expliquer sur l'honnête et qui me sait que moi télé parce que je peux toujours moi temps pour nous revendre des choses na sala na annonce tene bisa que na dubi que to bano ko landi là to benga yo ba rendez-vous ça toujours reporté c'est à travers Koumassé, à travers aussi de la République à Renaud de Vouma. Donc il faut cette fois-ci il faut via to insister pour tous ba réseaux anini oyo kimaki etando kimaki ba télévision to YouTube. Non, ba raison na ngai naza penza prêt à répondre. Ba raison na ngai ezalaki solide et puis vrai. Namonaki télévision nini ba télé ou toujours les cas. Namonaki ngo lokola biso to komi ko sala lokola commerce moko na batwana. Na banani batwana banani. Non, commerce moko na ba radio en bat ba kolo radio. Ah ouais. Donc to komaki ko sala toujours lo ba pona mboka te. Mais to komi ko sala la ba biloko moko lokola ba mbongo ba biloko noko ya et loko moko boye toujours songer. Mais toujours la mboka te. Parce que et puis deuxième ezalaki nini soko yo pesi idée na yo okomona bato musu babimi. Bato moko bazo bima na radio mususu bazo finga yo. Bazo lo bilo mabe net ngai ndenge na lobaki problème moko ndenge na uta koloba période moko na bino na vandi na sali étude nga za soda na sali étude nga bi non eloko iso toujours que na boye ko fanse te na yebi ke na kati ya mboka na biso bakunzi à part Kazavubu oyo azaki nommé na peuple à l'époque tozalaka te Mobutu ti lelo ba imposaka biso bakunzi mais Mobutu ba imposaka ye biso mais na tali na ye komona kenga non bato baza na je eza boye te nga na lobi Fati Beton oza président de la République oza mwana Congo obokoma mpe na ndako ya Mobutu tata na yo kolia na mama Marte na yo
bozo sakana na veranda ya Mobutu. Biso bana na biso bazo sakana kuna te. Marge tozaki na kati ya Kanchurch. Tozo mona ke papa mama Martha zoya na bino bozo ya bana mike na ba Kongolo bozo sakana. Mais tala sima. Fachi Beto asakana na bana Mobutu. Asakana bango nyonso wana. Ah bon? Oui. Alors, politique est mon cher, et surtout politique à Congo. Biso sali na Kanchurch. Omoni musa soda nyonso te ayebaka secret. Toko solola. Très bien. Soda nyonso ayebaka secret te. Mais aza soda ya Congo. Mais ayebaka secret te. Baza na limite. Soda nyonso aza na kati ya présidence ya Mobutu ou bien présidence ya Tshisekedi Félix. Akoyeba secret te oyo ezoleka bango nyonso bakoyeba secret moko te. Eza na limite. Oyo azalaki mpe epai ya Kabila eza na limite. Nazoloba basoda bazolanda ngai bazoyoka ngai. Oyo akolinga kolobela nga ndenge mosusu a changé maloba nga nazoloba akobima koloba. Et puis tu ressens l'année débat. Vous comprenez? Très bien. Voilà. Tu as un soda, nga nazaki na Kanchurch. Nagi na bon sécurité, nagi na bon para. Bon sec na bon para, tu as la différence. Bon sec. Ndenge bazawana bataillon mususu ya bon sec. Premier bataillon, deuxième bataillon, bataillon différents pays. Vous comprenez? Ceinture ya Mobutu ezali. Makambo ekoloba kuna yango te ekoloba na deuxième ceinture na troisième ceinture. Premier bon azali. Première ceinture na deuxième ceinture na troisième ceinture yango te ke ubsu. Consigne nga na kozwa na première ceinture yango te deuxième yo kozana nango. Voilà la différence. Yango na ngina yebisa basoda ba comprendre. Ce que le Rwanda na kati ya Fachi Beto ezate ako changer te toko finga ye toko blobela ye nyonso et le gars Fachi Beto a sali biso bien zanini pour tout parler. Il nous a donné la liberté de parler, liberté d'expression. Un point très à part wana on attend Mobutu tikala jamais kozala et kozala te parce que Congo ezamabe Congo est dans le trafic. Congo est dans le bien dans mabe. Et ça mabe le trafic là parce que le lot mutole kana TV le mabe ya facha zo yinda ko pa comme me lipe ma ya lali. Te akoko tika ngote. Il fallait pas il fait ça. Oh. Le fait to zara na boumbu don to lo barate. Te bozaki na boumbu te bozaki na bomoto. Bozaki na respect. Lelo yo lo ba pesi liberté. Yebanga ozana fier. Mais oui, je suis fier parce que Nayambara. Vous êtes fier, Wap? Nayambara Bato. Ah, on a poto. Mais oui. Vous êtes fier, Kunata? Mais il y a des journalistes où Ayambara Bato, des économistes sango prévané. Non. Ayambara Bato, Azo, Mabé Fachi, Ayambara Bato, Azo, Koumissa Fachi. Mais. Invité, oh non. Tout le monde a appelé ça Kangama Pété. Mais au cas où il y a des Larako, Bakoum Kokangabat. Bakoum Osalabo. Au cas où Nabi Mislo na portable nanga total angwa. Sokolingi na BBC. Tiens, le baka toujours. Mais par rapport à Mobutu, non, c'est ça. Congo, bakoko sala ngo bongo te. Pona ni. Est-ce que oko pesa nga parole na loba? Vous avez la parole est belle au loba. Pourquoi bako sala ngo bongo te? Parce que biso ba congolais toza motema mabe koleka batu nyonso ya ba ikolo nyonso. Ngai naza divisionnaire et à 75. Tant Mobutu a eu idée ya kosala armée. Tant Mobutu a eu idée ya kosala armée. Abimisi armée Kamanyola. Abandaki na makandaka bobi son de l'université. Oyo baza kokanga ba élève bakangi bango batindi bango bakei kota bakei kitona il faut kota koli. Mais batu babomai baningaki baboma ye eza ba congolais ya tata na mama
guerre ya 80 jours biso ba congolais to tikala komona à part guerre oyo Mobutu abundaka na ba 60 quelque Mobutu ayeko sala armée na ye ayeko jouer ba force ya ba mboka États-Unis Coréen Chine français ba formé ba soldats na mboka na biso et puis ça qui tchuma na bato à l'époque et puis biso bato zaki bato to joie ba mirage na mboka na biso bato aliboso biso bato zaki na armée zaki fort à l'époque biso bato to vandina ba Jean Scram photo bagarre na bango na ba Bob Leonard na mboka na biso Mobutu il a fait ça. Vous en avez bien. Très bien. Mais bato babongo Mobutu ka bato e bata ba congolais à tata na mama. Ba créer pour moko ba boma armée mobimba izana 15,000 militaires na Kitona. Ba yena kisi ba ya ko tia pour ba boma bato wana nyonso. Tala bana wana ebelende ngona bakufa. 15,000 militaires. Oyo banaki mais oyo bazali ko ya kokota bango moko. Baye banaki te. To les qui déjà 15,000 militaires. Mais oyo nazolo ba continuer so makanda kabobi. Il faut 5 bozolanda ngai, il faut 5 bozolanda ngai. Bino nyonso bokufa te. Naza mwana bino bo formé. Boza vivant. Dans Koufate. On a zolo basoko za ya lokuta. Bo contredire ngai. Donc, eloko na koloba oyo pour que Congolais à comprendre. Kozala mokunzi ya Congo ezinizala ya tatana mamate. Yebisanga nani bakunzi wana ya l'époque basumao babumba moso ba njimbi non njimbi te njimbi aza mwana muke ayesima babumba moso ki ikuku Chikeva Djikuta Bilansan Oyakir nani merde bazoki mangai na mutu nzambe pesanga bakombo na bango baki manga na mutu Bosange et tout ça Bambuyangandu ba major Mbuyangandu Bakalume ba tout ça oyo bakangamaki à l'époque n'est pas Mobutu basali coup d'état. Avant basala coup d'état na bango na tout d'abord basali guerre à 80 jours 80 jours batona nyonso bazalaki bande kwa Mobutu non bambuzana ba nani Bangwandi bazala tatana mama Bangwandi balinga Mobutu la guerre à 80 jours Mobutu azaki fort parce que azaki asalaki armée moko ezaki jean est fort ezaki na muru na ye parce que guerre à 80 jours va kanga Mobutu boye ba télémisie ba katie mutu na poko azabu je te jure guerre wana banani basalaki yango bandi kwa Mobutu ba congolais à tatana mama si pour ba détruire Mobutu et puis bazaki na soda et puis ba politicien bango batu bazo corrompre bango basala biloko wana les politiciens ezaki batu mususu te mais Mobutu lokola azaki koyebisa bino soka bimi azongi ayebisi bino botala na nsima na ngai ya oyo baza na nsima na ngai baza sous surveillance ya bana ya Zaïre olanda discours wana te
Très bien. Natiaka mayele na nga na ba béret rouge. Ba béret rouge. Ba béret vert. Ba béret vert. Puis maman Mouké, to l'axo photo za concept émission na biso. Merci na opportunité encore une fois de plus au PC biso pour na émission ba te belé ba découvrir belé biso pe to yoko les belé bana pe belé ba boto mina sima ba histoire yo to yoko les belé. Merci na ba ndeko to ba biso, merci na choisi matata. Ange Céleste, patron des patrons, les seuls millionnaires, les seuls patrons, je confirme et je reconfirme avec Fox au Bayembi dans l'album à Formule 7 Esaïe, Montou ya Mbongo, Makasi au Bayembi, beaucoup consommer na Formule 7 comme on a une éternité, beaucoup nzema Montou ya Mbongo, puis beaucoup zela beaucoup clip ya Montou ya Mbongo, puis beaucoup kanengi musicien mi Montou ya Mbongo, le seul et unique patron au Bayembi pas fallu pour la Formule 7. J'ai choisi matata moko ba partenaire na biso, merci pour la force où pe sara biso ve choisi. Et puis merci na Poison Kasséré ka champion pour tout na au sala rapport na biso. Merci na Junior Bongongo Union Européenne ya Union, merci na yo, merci na Jimmy Chimanga Porte de la Chapelle partenaire officiel, Evan Tumba patron en tu en vex tout ça na Paris. Ah merci na yo, merci na Chancel Mbemba de Midi Nzambe à ballon. Moto sur un air pe fierté na biso ba congolais le na Marseille, Chancel Mbemba topé Chombote, topé Simbote na Roi Bilamba na Angola, Kelly Tsumbu, Ojepste Paris na kata Paris, Yagi Baena colonisateur de la SAP. Moté Mama Sylvie Baïna na Ratsa Italie, Topé Chombote, Marcolino da Roma, Moté Clarisse Lupengi, et puis Jean-Claude Mabanzo Mbongo contre Mbongo Africa Center Business. Merci. Tout l'action photo, et puis tu remets analyser photo na Bissoumi Bali. Et non, tu retournes même ma question pour la photo tout l'action. C'est ici que nous vous amenons. Dans le plus beau cadre jamais imaginé. De toute tendance, nos clients sont les plus privilégiés. Pour le touriste, vacancier, professionnel. Que ce soit pour le repos ou un passage dans la capitale de l'Afrique, Kinshasa, la Villa del Pirlo Auberge met à votre disposition une chambre ordinaire. C'est cool. Ouais. C'est School Mobutu. En fait, question aux deuxième partie émission, tout le monde était vers la fin. Tout le monde vraiment question-réponse, question-réponse. Ouais, donc, question fermée, la question ouverte. La question ouverte, il y a un bandai na yo, tu peux se passer au loba, ou bien ça aux nango. Là, tu communes la question fermée, c'est-à-dire tout le monde question-réponse, tout le monde question-réponse, tout le monde était vers la fin. Tout le question Mobutu. Pourquoi Mobutu azalaki na confiance na bino basoda? Abandon relié na bino, abandon zana bino, abandon considérer bino mingi par rapport à quoi? Parce que abandon se sentir dans une sécurité, il y a un bino bongo bien bongo basoda, bozaki bien payé, abandon zana naye tout le temps, abandon noyer la place pour mettre à babale, abandon zana ba manifestation na bino, et ça qui pourquoi? Raison zaki ni. Mobutu azaki alingaki mboka. Mobutu alingaki Congo. Nako tuna yo na bi yebisanga tata Mobutu kombone nani yoko pesanga to eba communauté comme ça Zara congolais hein? On dirait il paraît parce que communauté siko ba congolais bila par ngapé bandeko bili ba bino papa Mobutu te hein to ebika mama na ye mama ba réalisateur na nini na biswawa est-ce que bako yeba comment tuna na bango te na lobi ezaka ngate ne bi kombo tata Mobutu te même ba congolais bila ba to la biso Mobutu tout ce que là on découvre papa na été c'est comme si papa na Zara congolais te. Mais tu es bien maman na ye, yemo pa noura maman na ye, a celle même hôpital maman yemo, yemo même Mobutu, a ebsebiso, na ebité souvenir à tata Zarani na Congo na ebité. Voilà. Mobutu alinga Congo koleka tous les politiciens ya Congo o tout na bango. O toyo kaka o bakosa biso. Vous comprenez? Mobutu alinga ki armée makasi. Mobutu il a dépensé beaucoup pour l'armée. Les politiciens ne sont pas que pour affaiblir Mobutu, il faut pas armée. Tellement armée, ils ont une confiance en Mobutu, il est grave. Moi, je ne sais pas Mobutu, ils ont quitté. Oui, petit frère. Très bien. Moi, je ne sais pas Mobutu, ils ont quitté. On a Mobutu, ils ont fort. Mobutu a dit que moi, si je pauvre mère, Antoinette. Il venait même là où Ngaï Nazo Benga. Oh, petit zélé, petit yo. Bon, on a dit que Jip,
caserne na biso ya basoda azokota alati achange akomi lokola molasu moko ya intercontinental azoya kokota frère Osane ayokota mpo atala azosala biso piège mpo ayeba tolie nini wana ba 18 ba 19 akoteli biso na nini na bacélibataire tant tosutuka boye petite yo tant tosutuka boye mère biso nyonso à vous ordre tokangi mako atuni biso alibi oh boliaki nini lelo azotala na bagamelle na biso à l'époque azotala na kati ya gamelle mafuto elamba mbiete azomeka biloko biso tozolia kaka na butu wana tozobenga lelo wana ezalaki bakaro ya nini oyo grand car tozobenga yango nini city train à l'époque là bakar wana ezoya na baso kaka na butu wana basoso ezokita biloko ezokita ya kolia basardine biloko ozokama ndenge biloko ezokoma toza kolia bien tozolata bien vita imana mama azokumisa imana papa azokumisa vita biso basoda ya kanchati basoda ya seta tozolata sikoyo bamodele na modele tozoya tala baepoke wana senga baimage wana balakisa yo otala biso bana chati ndenge tozokita na kati ya 20 mai otala biso bana seta tozokita na kati ya 20 mai Arnaud Levu morosa biso ba recherche soki eza na YouTube voilà bokotala yango bokomona ndenge tozali kolata à l'époque Mobutu alingaki armé makasi koleka Mobutu surveiller kolia ya soda mais babumba moso ba colonel Mapa banani ba Boteti ils ont changé modèle ya ko détruire Mobutu yango monaki Mobutu a changé. Papa et Mobutu ezalaka nani? Papa Mobutu il n'est pas un Congolais. Ah bon? Aza Zaïrois te. Mobutu aza Zaïrois te parce que aza 50 Zaïrois, 50 pas Zaïrois. Mais il alingaki mboka wana. Alingaki Congo. Alingaki Congo koleka Congolais. Koleka Congolais ya tata na mama. Parce que tata ya Félix, tata o ya Félix, mutu abomi Congo. Soko boyebi yango te biso basoda ya Mobutu tozoyebisa yo. Nakoyebisa bana Congo mobimba tata IDPS ekoki kovanse mokolo moko te na Congo. Pona ba raison ni. IDPS ba preuve eza nini oyo lelo botala biso bako peso moi raison que papa ya Félix Mutabomi Congo. Moi ba preuve ezali neti par exemple qui a fait domaine de l'Ancel. Nan a créé babengi nini parti unique, un père qui a créé ça. Tata Félix, c'est lui qui a créé parti unique. C'est lui qui a créé domaine de l'Ancélé. C'est lui qui a créé Babo Makimba na batu nyonso na kati ya nini ya Ponka Savubu. C'est lui. C'est lui qui a créé le mort de Baluba na Lubumbashi à l'époque. Il y a Kingu ya Kumwanza. Yoko yebisanga IDPS. Ngai moko machine de guerre nazo kumba ide na kumbi tata wana na kombi ya mbongo na koko tike na limete na kombi ya mbongo a kotisi mbongo utayi wapi dans la présence. Donc Mobutu ndo pesa yembo mutu aboma ba parti politique nyonso o ezaki na Kinshasa zana. Je te dis la vérité, Kotia Tembete. Soko Chetembe, je regrette, il faut tout na
Bangouza Gardimo. Le vieux de qui Kingwa Kumwanza. Tuna basenyo so banda politique. Na IDPS so banda na Tshisekedi wa Mulumba. Ba université bato mayele o ba longwa epa ya Félix. Et pas ya non Félix c'était mais pas tata na ye. Ba longwa pona ni. Nazo tuna yo ba longwa pona ni. Botuna bango boza ba journaliste, boza ba recherche. Boza ba recherche. Bangunza ba Kingwa Kumwanza o mususu nani. Ba vieux Bwankema na ba nani tout ça. Ba longwa ki ba ke ko sala ba palu pona ni. Nani muntu ake ya bisi mubutu ke il faut ko boma ba parti politique nyonso wana. À l'époque là, il était qui? Il faut pour tout na attaque na fonctionner. À l'époque. Alors, IDPS jamais ekoki ko créer et lo komoko na mboka wana rien. Eza parti Mobutu na tata ya moi na nde ayebi ko kumba ngote. Moi na nde akumbi yango na ndenge ya kisalité parce que ayebi politique te. Soko moi na yebaki politique. Voilà mon année une Fati. Fati soko yebaki politique bien. Alinga kenda ondinga ke bote. Soko ngo ke ndenge ni. Na ko yebso lo komoko. Ba Congolais bo fungola miso. Boyo kanga bien, bolandanga penza kitoko. Omoni Félix. Ou bien nani, o mutabando no banomaki nani. Nani o ba votaki. Nani vena biso Fayulu. Fayulu. Est-ce que Fayulu a bungi likambo ezoleka? Politicien moko ya mboka na biso te abungi likambo yo mukumba oyo Félix atanango. Mutu moko abungi yango azata. Ba yebi. Leki ba yebi. Yo ndimi ke Munyambungu wana aye na makolo ti akoti abomi grand prêtre ya a se nommé a comme président a cédé bino pe pouvoir kakaboy bobundi na bino te kakaboy a pesi bino ka pamba avant pesa ngo na Félix. Tous les politiciens te vendent qui na table. To solo laki. Nathalie Mayele na bino nyonso oyute na opesa kuna. So apesa kuna pona ni. A aidé. Et puis a zo sumbela. Parce que ayebi que kuna Mayele zate. Na politique azate. Mais sur la pesa koto ba obeta nga kale à droite. Ba ozanga na gauche. Mais Fatia Koli na politique quand même. Non. Yo ba si songa na zakache. Yo ba si bana na nyo soba zakache. Non mais politique batangela ngote quand même yé tango sulu ke yebi politique te ba Koli na politique. Ah Koli na politique te soka Koli na politique alinga sala biloko apede na ye. Ngana zo biso ya solo. Omoni mwana Mobutu nani Saddam. Soki Saddam akufaki na ye te par exemple. Alinga sala action koleka ya pere ne pe abongisi o pe la bebisaki Alexis ko ya ye. Mais ce n'est pas eloko fati asali. Ya ngote. Question réponse. Toyoka ba soda Mobutu ba ondaki ko kata bango poto bango bien. Dikundu moko bando kata tsiki. C'est histoire vraie bito ndo yora ba ipare. Wana za ba Congolais. Ba Congolais. Wana za ba Congolais. Tozaki bien entraîné, tolingaki sport. Mobutu alingaki sport trop. Mobutu aimait Mobutu a double champion azar civil mais malamu aya na armée.
malamu aya na armée. Vous comprenez? Pour armée wana pe azala pe na armée oyo et pas yazalaka. Aya na présence amatsa mbende la présence. Et ce je comprends bien. Très bien. Donc Mobutu alingaki armée fort. Yango monaki nani ba politicien oyo batikalaki na tata ya Félix basali effort pour balonga Mobutu. Il faut bayiba armée ya Mobutu. Yango monaki basali effort babomisi nani Général Maïle. Et puis baza ba péré politicien moko te mboka na biso ako signer que le guerre ezala. Et koza politicien moko te ako signer guerre. Nga mutu na biso. Soko ezala politicien ako signer guerre. Soko ezaki politicien moko fa signer guerre. Est-ce que zo landa ngai? Très bien. Ba Fayulu faut signer guerre bandaka. Bah c'est un score guerre ndé. Hein? Bah signer un guerre ndé. Fayulu a yebi que Félix a porté le pouvoir. Fayulu a sali ba voyage à Porto combien de fois? Il est bisanga yo. Ils avaient pour la préparation de guerre. Non. Ils avaient pour la. Natuni ok a sali combien de voyages na plusieurs belés. Plusieurs voyages ngo ezaki ya kutala mwana azobela ou bien maman azobela. Ou bien moi c'est azobela. Azokende kuzuka nini? Fayulu ba botori pouvoir. Ba Congolais bo fungola miswa. Fayulu ba botori pouvoir. Siko muntu abotori pouvoir azosala eloko te. Mais Fayulu ayaka poto akendaka ba Chine, akendaka ba États-Unis, ba nini. Est-ce que Fayulu akumbili bino nini les résultats? Prochaine élection peut-être. Ah, ba voter. Na mboko guerre za. Mboko eza na identité. Ba ko voter nani, okotanga nani. Bo pesa ngai na ya note. Bino bato boza na technique. Bo pesa ngai. Boza na 4 na binote, ba yebi nombre na binote. Nombre yebani te, Fayulu aza politicien, yebi ke nombre na biso ba yebi yango te. Bo yonde ne bi ke Fayulu azoki. Kasi na yoki ndenge bino bozolo bate. Fayulu azwaki, nini azwaki, nana azwaki te, banini. Soko Fayulu azwaki. Aye na mboko oyo. Pardon, s'il te plaît. Fayulu aye na mboko te. Aye partout. Pourquoi ako venger te? Faut venger. Faut venger, faut que makila ba Congolais sopana lisusu vraiment. Bon wa ezo sopana kuna. Nani mtaso? Moi ezo sopana mo province moko bo. Ole ke na Kinshasa mobimba. Yoko mayela oh pa mananga iza passe. Ole sopana Congo mobimba. Comment ndolela? Faut aura pouvoir na makila. Biso zagina Mobutu. Soki oyoki biso to yebi est. Ex fois du notre to yebi ex wana ndenge zali. Ex wana eza parking ya tout le monde. Ya monde entier mobimba ex. Pour matière ozo bima kuna eza matière oyo ekolatisa ekoliesa ba noir union Afrique mobimba et puis na Europe. Eza na finte et puis yo aussi ici classe na ba campus otangi yango na ba histoire ozotanga. Mais ce que natanga bino botaka fieri ya ba français kaka. Ou le ba français pas mon ayo, aujourd'hui ba français ou la cravate, ou la veste. Donc ba histoire wana yokola ki kuna wana ndengo yebeli pour ndenge mondele mboko yo. To vandi na yo mondele ayebi puissance na mboka na yo. Makambo za na mboka na yo na suka nango. Yo moko yebi yango te. Mais ce que obimaki soki babenga ni thème 4 soki 3 soki ni babenga bongo so nyonso wana ka bo Fayulu fozo ki bokonzi na makasi te olingi te Fayulu il faut amona tozana ba pays nyonso ndenge za gauche et droite bazana ba maison
ezala gauche azosala mbongo ya mboka oyo ezala droite azosala mbongo ya mboka oyo ozona nga bien alors soko omoni bango bakopesa yo force soko bosololi bakopesa yo force Mobutu ntango pardon excusez-moi Mobutu ntango akotaki na pouvoir azalaki na mirage azalaki na mbongo azalaki soldat bakamati bapesi pouvoir azwaka bamirage ndenge nini azwaka baavion ndenge nini azwaka arme ndenge nini mpo akende kobunda baarme lourd azwaka yango ndenge nini il a trouvé un pays annoncé na ye akopere bopesi ngai na jui bino bozwi boye signé asigné akei pourquoi fallu asala yango te babotoli nga pouvoir namoni mboka na ngai bato bazomona pasi bazokufa na est mais asigné te atamboli bamboka nyonso asigné na mboka oyo kotia po bango baza na posa ya matière premier po bango baza nango te asigné bapesi ye mpe basoda bataillon mobimba bakopesa ye tozalaki na guerre ya 80 jours Mobutu amonaki moya kobima eza te ake na Maroc bataillon mobimba ya Maroc ekufa na 80 jours bino bolobi akenda kotonga soki ndako kuna banini yo yebi biloko oyo atonga kuna atonga mpo na nini eza mpo na nini na Maroc basoda bakufa ya Maroc oyo bakufa kuna bino bofuta bango bofuta bango bato oyo mobimba ya 80 jours tala 80 jours basoda na yo bakomanda na yo basi bazwi mboka nyonso bamuchacha banini tout ça olongolaki bango ndenge nini soki bazwi mboka lokola bazwaka ya Mobutu bazwaka wana eske soki eza na temps oyo fatia kofunga monongo ne oza kaka otamboli kote okei na avion balobi bokomesana ozomonaka bato nyonso balobi bokomesana eza kaka bongo soki nani oyo nani oyo nyama oyo nalingaka kutu koyoka ye te nani oyo soki nani pasteur ya fati wana nani Bili soko Bili azalaki mokebo lisoko mokebo tala lisoko ekomi awa libumu ekomi kuna azoloba histoire moko ezanga ntina donc ye nzambe abatelo kaka zalaka ka place wana nde toyoka na lisolo basoda ya Mobutu ezalaka couvre-feu artiste na mboka na biso légende Koffi Olomide abanda circuler na ville ya Kinshasa na air ezalaki interdit kino moko te to congolais moko te circuler na air wana parce que ezalaki couvre-feu banyata ye film ezalaka histoire vrai nani Koffi Olomide Koffi so banyata ye film nga namona te nayebi yango te mais Koffi so banyata ye film eza vrai il faut banyata ye Koffi tout d'abord moto akumba Koffi aza motema mabe totuna question ya fimbu te yango nayebi so te yango nayebi so ngai nayebi te mais soko banyata ye film c'est vrai banyata ye film Koffi akumba banani bafrapper moto aya na bafrapper nga nazoloba nga moko moto nakanga Koffi nga nazoloba ngo nakanga ye na bandali na ndako na bandali première fois na awuti poto akita tuna Koffi kanga la machine de nga moto akanga ye moto ataka na porte petit na nga 150 oyo ya boma alors na okenda tera kotuna nga biloko na te pardon s'il te plaît Koffi bako bete film moto aya na ba frapper nga na kanga Koffi na ba frapper na kanga Ben Yamango baya bango mibale na Ben Yamango tango basali shock star baya na ba frapper ba uti kolia mbongo ba ministre ya Brazzaville ba ya mbogo nini ba skroke bango baye na Kinshasa na bato wana bavanisi Koffi avanisi na Mbinza Delvaux na Mbinza ozone Ben avanisi bango na Kasavubu mobimba Barendo frappé parfois les zolo ba obite sur solo tu obite sur les solo bien lokuta ngai eza solo ngai zolo Barendo frappé bande ya Congo te ba libanda ya Congo ba wuti libanda ya Congo ba frappé ba potisi bango so ya bino problème za nini na Congo ba ye ko beta su na Congo ti oh tala ngala
ba frappé ba libanda ya Congo. Ba ko liembo na Congo. Non. Est-ce que biso to yeba gindenga ko suku kembo na Congo? Ba frapper. Multiplication en bongo. Madame Sousso je comprends. Nayebi multiplication mo ba frapper. Voilà. Ba la catégorie ebele ba jouer. Voilà. Mais ngana zo biso ya multiplication à Congo. Ya mbongo. Mais ce que yo comme honor yeba ndenge nini parce que yo kan yiba tu ba interpréter toujours que wono kan ba na kisi. Ndindi wondo yeba ke yanki abomi mutu na njili akibatama na ngaba yo yeba ndino zaki na kisi yango bondo yeba te ko kene nga kote kuna te otuni nga likamba kofi tozonga na kofi tozonga na kofi po tu batu bazwa to omoni sikoyo ekoya kokoma po parce que kofi azana problème ya makambo ebimeli ye yango na sikoyo ba machine de guerre babana obisa ba problème non bakamo pese sila nango donc tango tuni nga yona ebisio kofi ata bakanga ye parce que lobi ke bakanga ke na nzela ba selon histoire de tour ki ba motema mabe kofi ata motema mabe motema be nga na oyebiso motema mabe nga na tala nga musicien te na yebiso ke kofi aza mabe nini na sala ondo okanga kaite te na kanga ye afandisa ngai mela whisky na kuta na whisky na ye mela moi verre o mela nga yebiso te na mela te tobimi na biso pe bien tokei tokomi akuta na vie bolozi mama na ye pa ye basololi esuki kaka na ndenge makambo ezali eza basekret moko nakobimisa awa te ozo comprendre eza basekret nakobimisa yango te basololi kaka mama mpe alandi kuna basololi après naki kokanga mama oyo nani moninga ya mama na ye nani oyo ya église nani oyo ya église alimete nani baolange wana tout ça donc eza makambo ebele biso bamosusu toyebi bino boyebi te donc tokokenda yango question na biso bondo découvrir bato na ndeni parce que yo za les seuls militaires oyo toyoka ki azali na kisi abando yekanga bato na kisi ezali vraiment histoire vraie oyo bondo yekanga bato na kisi mais omoni mboka wana po tambwisa yango na modèle wana na kisi parce que eza mboka moko eza na grande puissance il faut kozala pe il faut kozala décisif donc ce qu'on joue décision et ça reste comme ça. Il ne faut pas changer. Est-ce que les lots où nous vendons à Boué, tous en a pasteur dans beaucoup d'habits? Tous en a pas monté. Pour la nuit, tu n'as pas pasteur. Tu n'as pas pasteur. Où on est zabana? Tous en a miibi, baskro, ne banana beaucoup d'habits. Baba pasteur te. Yo ni mela ta mutu ma hotel va pasteur congolais. Pasteur mo gazate. Tous en a pasteur te. Pasteur azana ke omoni na kati ya nzoto no. Pasteur aza. Parole na yo pasteur. Tu as pasteur te. Tu as pasteur mo te. Ngana woko sa ba pasteur pe bino bondimi. Tu as pasteur te. Ngana woko na yebisi pasteur ngana bomba bato bona sala sabo. O kena sana ngai lokote. Mais pasteur abimisi nga danger. Soko lingana sala expérience na osala ngo. Et pourquoi Mobutu a travaillé avec le pasteur? Non. Mobutu d'ailleurs dans le discours. A boye ba pasteur. Tala pondi make pasteur azate. Di. Toza na kati ya mboka ezo kende. Yoza pasteur. Yebisanga eloko ni ba cotiser na ba pasteur na mboka. Toza na bato ya magie, toza ba passer te. Bandaka la Mobutu azo lela, azo boya. Ba Congolais bazo ndima te. Parce que bazaki fiancé na bateau bazaki sima ba passer. Obi mboka na biso ba infiltré na mbulani na 1960 avant Mobutu akota na pouvoir. Déjà bato Mobutu azo sala na ba yo moko vanda nano. Vanessa penza mutuno radio Isaiah yo. Vanessa mutuno penza bien. Vanessa mutuno bien. Et Tuna Mobutu à l'époque. Azaki na ba passer. Azaki na ba tonyo tout. Azobo ya ba pourquoi? Période Mobutu a pasteur ni congolais au bandé ko zalape msusu na ba église minene parfois. Moi na mwasi abima na mvuya moloko mama Hollande azalaki te
Oh, bango pe Mobutu azakate. Natanga Mobutu. Maman na bima, maman na boma bato abomisa bato ebele. Maman na sa afongola maison ya ba bijoux. Oui, à l'époque il y a Mobutu. Il y avait des généraux et des ministres bazaki na ba maman moko ba bala na ba mboka batanga ba classe. Ba bala na ba mboka mais maman na bazaki mayele mingi te pona ko. Mais bazaki ba maman na baki ba kunjwana baki mingi ko zo ba deuxième bureau bazaki mayele. Mais maman na bomba mabala ba deuxième bureau wana. Ba joie biloko na bango mibali ba pesa bango baki ko tike pa maman wana. Maman olai. Maman ola na joie ngwa fongola maison. A ote kango lisusu. A ote kango lisusu. Bobi wona kanga bango te. Hein? Bukanga maman ola ngipete. Ngai na uta ko joie maman ola tina circo. Nga. Na joie Hollande ti maman Hollande tina circo. Avant Mobutu a passé radio à bande kolobo. Nandenge politique eza politique. Na za soldat. Nandenge baranja ki ekomaki ba pourcentage ndenge bazoko no pesa na l'état ba nini tout ça. Mobutu na mutu na ye il aimait pas ça. Tout ça bato ya opposition bazaki sima ya bato wana. Opposition. Yango zotindika. Batisekedi wana ba kingo wa kumwanza ba nguza kardi bon bazotindika biloko wana bazotindika. Na tongo ya Mobutu tozali na phénomène kuluna te. Tozali na ba congolais oyo a risqué vie na ye abuka banki poko mwana mbongo. Na zonga nde yozongi. Zonga ga to solo. Tozali na ba congolais oyo azo risqué vie na ye akotela ndako millionnaire to ya mokonzi moko abimisa mbongo pour vine changer. Aux dernière question na biso Arnaud Levou m'a patience mo mke pour to causer. Lelo oyo kuluna ekoma kolekana policier koma okima kuluna biso na kala to bona okima policier tanga Mobutu policier zo razoli ko zo banga yeluka nani mais lelo kuluna koma ko affronter policier kuluna zate papa ko bebisa na maloba te les politiciens baza mais eza petit simple eza likamuke pour bumonango. Nana bimisa machete na Kishasa. Izana. Hein? Français Kalombo non? Solution. On a solution. Solution nini? Ya ba jeune, président ba jeune. Président ba jeune ni. Ya Rwanda na papa. Biso to que Français Kalombo président jeunesse donc non, Français Kalombo ata président jeunesse, c'était sûr ata ki président jeunesse. Akokola na mwana ya Kabila ya mukolo te ti na Afrique du Sud pour que na ko bomaye. Alors, bino baradio na bino bosala bolanda ka baradio abatu musute. Mwana ya Kabila ya mukolo soi-disant libérateur ayaka na ba Français Kalombo. Mais sikoyo babomi libérateur. Mais mwana wana ya nandaki na Afrique du Sud a passé na radio pona nini? Pona likamuni radio na bolanda ngote. Atuni yeke yo bimindenge nini Kishasa poko mana okomawa yo bimindenge ni poko mawa yo bimindenge ni poko mawa et puis François Kalombo azongi na Kishasa abimisi machette apesi na ba jeune ngane na ibi Kishasa ngana botami na Kishasa na koli na Kishasa na koti armée na Kishasa ngana zozwa information na bana kin muyibi azoyiba na munduki bakino bazolanda bazotanga masasi ta etikali 4 etikali 5 etikali 10 bakangiye batumbiye bakimi na bango bakei somo esali bango bakei mutu atikali kozika ndenge babakile essence batumbiye mais lelo machette wana ezolunga victoire ezo koma ngiri bato bazobunda bazosu et puis ezo benga na basoda na bureau na bango mais non yo lobi ke yo eza ba mibi sont des politiciens qui fait ça. Merci. Merci de bandeko tout batali biso merci na passage na yo to retenir nini
na émission lelo. Na émission lelo pour retenir que les politiciens baza mabe. Tous les politiciens boja la sima na bango te. Na pesi mbote na petit na ngai Taizone, les grands BCRS, les chauffeurs de pape quand la machine de guerre. Et puis na pesi mbote na ba soda nyonso bazola na ngai. Message moko na zotindira commandant ville ya Kinshasa. S'il vous plaît, le commandant Kassongo. Vraiment je regrette. J'ai regretté ndenge musala bozu sala. Eza penza musala solo te. Pona ngai kangala. Nandimi yango te. Nandimi yango te pona nini parce que jamais kuluna koko régner 6 mois, une année na kati ya ville ya Kinshasa. État que yo zali commandant chargé ya crime ya Kinshasa. Yonde mutu kovanisa Kinshasa kitoko, yonde mutu kovanisa bana ba mama ya Kinshasa bien, batambola bien, ba portable na bango ezala toujours na litoi. Bazo solo la mutu akoboto la ngwaza te. Batanga mbongo na nzela na ndenge biso tozalaka à l'époque. Batanda mbongo ba changer ndenge biso tozalaki à l'époque na ba woshe partout. Mais na tour na yo papa eza mawa. Il faut boboya oyo ba politicien bazo sala. Baninga na ngai ba soda bomona biso nde tozo kufa. Soko bozo pesa amour tous les généraux soko bozo pesa amour na bino na ba politicien. Ah, là je regrette très fort. Donc bino ne ba tozo kufa. Soldat moninga na yo za général. On va poser à général eza lusako. O soldat zo pesa yo. Mais soldat zo kufa. Pona ba politicien, bo agir. Et là on est les cabines pour bukanga batouana. Bateau nous so batanzinga bino boza ba congolais. Bino bolobi boza ba congolais ya tata na mama. Mais bukanga banyama wana nyuso batanzinga na bino. Hein? Et là on est yo empêcher bukanga bango. Et puis botia journée morte na mboka na biso, soda moko a bougé te bobimi balabala nyo. Tango Jean Marie a salaki pillage. Et ça la meka mokolo moko te. A crié ngoka na bataillon na ye, bon tango babandi ngo na 5 heures bala moko pe salami. Ndenge moko commandant ville ko sala, ndenge moko commandant ya président sa ko sala, bo appuyer président na bino. Pour président azo koka ko benga na bato na zo ko kanga bango te, bino boko kanga bango. Bato nyonso baza tourage ya mabe wana bazo conseiller président mabe. Bokangi babolango na tongo bala moko bandi ko beta bango masasi. Nani akokanga bino? Nani akokanga bino? État que bino bozo ba combattant bojui décision. Nani akokanga bino? Mutu moko akokanga bino azate. Alors botombola lukumu ya mboka na biso bande kuna ngai. Ba soda bozo kufa ebele. Tana S. Biso to ba soda. Message moko na ngena tinda na bato baloba bilobela pona basoda. Basoda motema mabe toza na poto bolongola motema mabe na bino. To kangama to yeba ko libérer mboka na biso. Eloko na osenga yango wana. Soko bozaka ba miyibi kuna lelo awa toza basoda ya solo. Mutu moko okanga bino azate. Ngana salaki appel moko na président. Na lobi na yeke aluka ex phase na monaki na kati na bino ba musuba bimaki balobi ete alinga kende ko zwa mbongo kuna azolunga musala nga za na musala nga za na musala na lenga ngabia na lenga na za ngabia na banda ko pe kuna na sina somba kala na we osombela ngona poto te na osomba poto te botala kana na za na osombela ngona poto te na ngabia mais le pomme na ngai ezandi botika motema mabe tokenda ko libérer baninga to libérer baninga s'il vous plaît to libérer baninga eloko na ngai na senga yango wana bon na pesi mbote na mwasi na ngai mama Chingola na pesi mbote na
Shola mboma olobaki o naleki naboyite parce que eloko naboyaki eloko navandaki na mi-temps parce que pour nayeba nga aza kombata te shola mboma bakombata bazali nga aza soda mais nakoapuye bino tozalaka elongo mpona kolibere mboka shola mboma coup de chapeau grand maître c'est bon. Alors napesi sumbote na nani na tous les combattants bata bien botika kozwa kanyaki mbongo so bozozwa mbongo tokolonga mboka te et puis mboka wana po bakumba ngo ezaka congolais te mutu alingi mboka soko azwi yango kaka mutu ko alingi mboka soko azwi mboka Mobutu azana tata te bolandinga bien te tata aza congolais te malingaki mboka mais tala ndenge tozalaki tala pasi matisaki biso bongo lelo toza wapi. Merci na passage merci mandeko to tali biso merci na équipe technique mobimba o ba réaliser émission moko mais 3 réalisateurs merci na bino et puis tukutani mbala sima so nza mazongi te restez connectés restez branchés pour s'abonner on est ensemble merci.